siko soki na biso obeta to ya bato to balongwa na maison mère omona ke o to balongwa pe belé mais soki obeta moi to ya bato bazoyoka na moi mokie omona pe ke baza msu moi D3 on a guerrier koleka bato belé même dans la maison mère même. Il y a des musiciens fabriqués, on a des musiciens fabriqués, on a des musiciens innés. Et ça guerre il y a maison mère BCBG na nengo wa salaki non. Boye bi mon nenge tamola lelo. Mutam tazana ba profit na e o esali ke boyo ka e mois 2 mois, mois 3 mois, mois 4 mois. Ba profit on peut combien ba bêtise. Donc ça veut dire mutu muso akota ki place moko boye. Parce qu'on a BCBG ce que bobanga okota. Te mutarobanga okota. Non bien. Mutarobanga okota quelque part azati. Tobotama mibali. Courte joie to daet. Mundele wala courte joie to dae. Ce que ba tika na plan na ba tika na ba fait. Ba mise belé ba obeta na bango ba ta pressé. Quand on calcule bango après quelques temps, au moins na ke belé même mise album ata 50 fois ba yo ke souté. Papi Jemelas hangana mituni nzambe binadamu yayo kitoko ekoma lokola melodie harmonique soki mpe bakitisa yo na singa na banjelu nikoyembi Diego la torti Didier Kenge Jimmy Mavanga Olivier dia Sonama. Bonjour ou bonsoir, ça dépend à l'heure où vous nous suivez. C'est bel et bien Dielomata. À la présentation de Katoïb Sarabino, on a clébouin.com, ma cambrée à l'actualité oblige. Donc aujourd'hui, on est là. Je reçois pour vous Abel Descharmes, ex-chanteur au sein du groupe Wenge BCBG de Bin Adam Motopamba, papa chéri, nous te bien donc Moutou Achana, le level est aux Abel Descharmes, ça a plus le bon temps à Wenge, mais à ce évolué seul en carrière en solo, Torbet à Masolon de Wesso Dielomata Lukaye par rapport à disque Roumeli, single Roumeli, et Zomo dans la Tezo, Kanate, Azo, Kanapete, Moutou, pourquoi tout ça est quand même qu'on surprendre parce qu'il y a Fanda qui a mon pépé, tout sur l'année concernant la évolution de la carrière, qui je dis bonjour Abel. Bonjour Dielomata. Bonne. Ouais, Bolot Simongo, Nabamongo, Nabaluba, donc Bimpa. Donc Bimpa, nous le on a sur des charmes sur la mois d'Imi, ça fait déjà un temps depuis le mois où Wenge BCBG. Parce que tu as dit parce que depuis le mois où Wenge BCBG déjà, Tilelo, ma fanatique na yo, ba ebi goza bon chanteur au travail bien, mais ni mama bisque zorumé. Bon, Dielomata, ba fanatique nanga ba ebi moni marambo yo ba album yo. Depuis papa chéri, ba leader na biso tozala zala ba na roloba déjà que ba producteur na Congo bazara shooter. Donc ça veut dire ba makambo to koma osala ngo biso moko. Ça veut dire tozoa ki moi batumo ba wa biso poa mais batu ngo pe to sentir que bazala. Mais Dieu est grand na minute pour nazana Olivier Yemei prod. Donc à la mingi tiba ozan tunelengi en tout cas na rosenga na batu tout balinga Abel Descharmes mais surtout mingi ba s'abonner massivement na chaîne nanga YouTube donc officiel ba okuta déjà malande za on a puis ba okuta balle perdue générique mombo na tshela bango malé mbeka to obuna na promotion pour moni ba moyens ezati ngamo na zana ba moyens te mais to sengaka ba moyens surtout na batu yo balinga ko soutenir ba artiste pour makamto ke liboso mais ba zela tunelengi parce que clip nango déjà na sali clip moi akafu bientôt les autres manango déjà ba tout bazana bango osepela quoi ouais base la tunelengi ndelo bien bientôt ba bazana osepela parce que aux bon aux amuto biso to yebio depuis depuis Wenge BCBG mais si on le moi une première le dans la clé bois na pas na biso parce que Dieu le mata penda fouyo ti na suka poto zoyo mais ce que tu nito ibara mo mki historique on ba baloba ke to yeba non ya liboso ça aux arabes parmi les guerriers, parmi les bons chanteurs, parmi les éléments Yemoko Bin Adam Andol Lingato. Pourquoi au long BCBG il y a mis balé question balé ça babi on dirait batu au long BCBG on dirait ceux qui bobimi c'est le bien ils arabes pas si pour carrière la bien évoluer ndenge tout le monde a mission ça on musique à maison mais ba na facilité longo kabu après quelques temps tout le monde babilo rebimi. Té bon ezali moni marambutu batu faut pas comprendre que lo moko.
l'homme est différent de l'autre par son cœur. Et puis biso nyos tozana BCBG mutuna mutu azana ba lumière nazana ba étoile na azana ba directif na ye azana ba façon na tambwisa ka vie na ye. Donc le but que batu tout balongo ka BCBG maram na bango soki ndeni so ndeni lo wana to pekisa ngo batu fu batika ko loba lo wana parce que moni avant na kota BCBG na gina voix nanga ne salaire na kota BCBG. Donc BCBG zali orchestre tant na yaki pona bakisa implice na ina bakisa implice BCBG pe bakisa nga implice. Ça veut dire soki na longwa BCBG na longwa BCBG po tananga ekoka. Et puis na osala makambu nanga na osala na tananga nde makambu nanga osala nini ekopesa na tananga. Omoni ko sala ba musique eza bien. Mais to linga te to sala biso tout aux la même couleur. Donc les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Donc ça veut dire bato ba utara maison mère bazana makila bangwa maison mère biso to utara BCBG to apena makila na biso BCBG. Ça veut dire leader na biso bato ba yebi ndenge amemara maramnae. Bato pe à maison mère ba yebi ndenge leader na bango rançon na maramnae. Omoni vena biso ntone même na ndenga scène mona razalaka azara moi chaud. Papa chéri même tina nenga ya scène azalaka un peu moi doux. Donc ça veut dire biso to imita douceur, to imita humble, to imita ko sala loro ezala œuvre. Vous comprenez? Ça veut dire ngala on sala album oyo, il faut ezala œuvre, il faut etikala. Na ko sala ngote na pressé. Soit sala on a pressé na on sala biloro mo boye ba okina mango lelo loro ba petit belé bela bazo beta beta. Ora loro na ebeti na ngo pas mais un mois pas close. Et kangami ba to bango ba oui nze mango za na ngote rater za ngo likolo mais to ora ka po simba ki moi kisi mo boye makolongulu ya ba dingo ya banini tena bien na ndinga mabete. Ve dingo ba to ba bien muta ba kisi. Ça veut dire qu'il y a un sens. Donc ça veut dire que nous avons musique et carrière. Parce que bana bazali, ajo bana nga bazana ngo na link un jour tomba okola, tomba ndeba obotama, tomba okola ba comprendre que papa na biso nzembo yo asala ngo na netel. Mais til lelo na comme na age tel, batu bayoka ngo ka ba se plara nango. Photo sur exemple papa le roi ba Pepe Kale, ba papa le roi ba Madilo système, ba papa le roi ba Lutumba Simaro, ba sala ba nzembo yo, ablelo bazati. Mais etikala so yo ki ngo ka ngo nyeze le roi sika. Et puis so ozu ya bango ya kala na ya sika mutumu ba oteko beta oche au sentir ya yendire ya sika ya mutu abeti sikondire ya kala. Donc to sala suko musique na ba niveau. Ngana lingi ndoko luma mwana bolinga tenga lingi to telema na mo mkiwana. Abel de charme. Oza babige na wenge ya pembe. Yo ano na temps ya ko parce que vous déjà papa chéri. Sikoyo et ça la rabino ndenge nini yo moko so so bino bino ke bacha battle ya en sens que o azana disque o azana le roboy mais zo mena BCBG mais zo mena bisa bane belé ko BCBG bino be BCBG bo zu chance wana pe na ko longa pe bo tilo bo tenir bo zali mais siko batu sur les marchés ba mona rara bane ya ranson bazo mener malgré tout dans lagi tout ça émission na ndeko nga minyo après maloba ke bati ko lo bon parce que batu musuna maison mais bana bon succès mais oui ba dembela mais oui selon yepete selon penga c'est non pays au pays ngai ba mbotenga la siko soki na biso obeta to ya bato tout balonga na maison mère omona ken o tout balonga pe belé mais soko obeta moi to ya bato bazo yokana moi mukie omona pe ke baza msu moi D3 parce que tu ba ne ba yokana te na kotanga ba komona bango te parce que nazali te pona sala bango publicité bato ba yela ngate ngana za guerrier ko leka bato belé même na maison mère même na BCBG même na quartier latin même na Viva même ngana guerrier ma biobi ngana travailler kinke cérémonie ngana travailler ko ngolo zozo donc on est na bona za bien formé nazana donc nazana soki muto ena ki teti nana ki teti ko tu ya fo ya ko sakana te soki muto ena logique nazana logique ya makasi ko leka et puis so muto ena nana nkunga makasi koleka bien na peso exemple moko omoni papa chéri leader charismatique abela belle de charme depuis na longwa BCBG non nazo kuma joueur te ya catcher te ya boxer te nazaka belle de charme king kesera boka belle de charme na bande de touche depuis king kesera boka nga na longue histoire na Abel de charme papa chéri boka belle de charme nazaka belle de charme donc ça veut dire na welela te que nazo komba joueur moko boye pona dondo nango pona komote être chanteur pour chanter il y a le roi musicien sur combat joueur c'est que carrière na carrière kilote c'est que osuka ngona nzela nazo pesa par exemple donc ça veut dire il y a des musiciens fabriqués ngana musicien fabriqué te ngaza musicien inné. Donc ça veut dire na uta na ngona parler pour papa na ngaza chanter moyembi asala banzemo na Congo ekanga le roi femme commerçante donc nazana makila ya bayembi donc ngana famille na nga kokobar na biso ane koyemba makasi ya mwasi papa na biso o aboti kokobar aboti papa na biso
Yewana, papa na biso grand chanteur, nga kuna chanteur de charme, te soki papa na ngoko lela. Donc ça veut dire nga na wuta na ndule na palais. Donc ça veut dire ba mise belé ba fabriquer bango. Mais nga soko tout même ba leader, même papa chéri, même King Kester parce que ça ancêtre yo kaka. Soko solo na monde ba ancêtre bo solo là. Otunia webso qui na fabriquer Petuana te Petuana, il était né chanteur parce que King Kester à Lobaka a sa première fanatique nanga. Obi mudurwa King Kester so la première fanatique na yo. Animarasko batute mais Jim Mavanga za témoin, Maître Salah Salapamba témoin, Maître John de Fiat témoin, Erwin Migler a Koufa as ancêtre as témoin, King Kester sa bangobi a bino bokansi ke bino lingarabel ko lekanga na sa première fanatique à Petro. Donc ça veut dire nga na déjà aimé par ma grand. On va papa Chirabé la belle de charme. Donc ça veut dire et ça guerre il y a maison mère BCBG na nengo wa salaki non. Boye bi mon nenge tamola lelo. Mutam tasana ba profit na e o esali ke boyo ka e mois 2 mois, mois 3 mois, mois 4 mois, ba profit on peut combien ba bêtise. Donc ça veut dire mutu muso akota ki place moko boye. Parce qu'on a BCBG ce que bobanga okota. Te mutu banga okota. Non bien. Mutu banga okota quelque part azati. To botama mibali. Oso comprendre. Ngala botama mibali na kokoma moi cité pour na zana succès. Donc ça veut dire son abetu ngo bongo comprendre pour za mukolo. Biso to ba to limo santo 5. Donc ça veut dire babi bato batamora na Saint-Esprit batamora na douceur. Oso comprendre. Ba epi babi nzambe azamuta précété. Oso comprendre. Ba mise belé ba obeta na bango ba ta pressé. Quand on calculer bango après quelque temps, au moins na ke belé même mise album ata 50 fois ba yo ke souté. Mais ngasko na ça le loko ya carrière, on a bi na ko misaka album moko lelo yo. Bato baza par-ci par-là na monde, ba chima toyi na bango ba tikali na ngomba la moko. Ozo comprendre le matin. Donc tout ça la maram na ba sentiment te po ya bimisaki po ya salaki. So otali capacité à nzete ya paipai na capacité à nzete ya manga to ya avocat ezara ndenge moko te. Nzete ya manga oza âge moko na nzete ya paipai. Soko ye obetsa ngo chodi o comprendre ya paipai o keneti kuna mais ya manga soko za mona ateza mona mukia o mona e ngumbama mais keneti. Donc ça veut dire biso to obeta musique ya carrière. To obeta musique te pona sentiment ya batu bona bimisa po ya bimisaki ba yo kanga pe 2 mois après lobby na beba o courte joie to daet. Mundele wala courte joie to daet. Ce ko ba tika na plan na ba tika na ba faire. Vous comprendre tout ça la musique mais tu comprends la musique tout ça là. O ebite ke mundela auto dae adae pi ba kunde na cercueil moko ba tche sikiti pour ba tcha cercueil likolo mais après ça ba mbongo ba moyen. Vous comprendre tout ça la musique était pour na batu. Tout ça la musique pour sa carrière. Et puis nga na nga politicien te. Ya te ke na ministre eza mandat à l'été aussi là. Ce qu'on a dans nduliste. Na botama musicien na okufa musicien. Au coup, musicien de lobby, on a donc tu peux pas sentir que la précision n'est pas belle de charme. Mais si vous lilo, tout le monde a papa chéri à comment tu as bandé comme sous au bazar à couture même sous babeta na BCBG net tout côté en vibrateur banane tu as bon poison produit bon n'habite ce que le les gens rappellent le roi producteur bazate aux ongles appelé ancien boss na aux ongles appelé papa chéri binadem non vient appeler na boé na na muke sanga pe paquet au pour na bimsa plan. Omoni mwana oyo alongwa na ndako ba parents na ye oyo aza maele alingaka moni nga ntango nde nalongwa nga funa sala nde eloko mo papa chéri avanda aloba mpenaki ya pecho oyo akendaki abundi esimbi funa soutenir nakokende te kande navandi boye naki omoni bamisie ebele naoloba ngo sikoyo na tv cameraman zwanga bien omoni ntango tolongaka baorchestre so longwe po omoni komikoki ti sikoyo ntango tolongwaka ntango tozongaka mpona okesengaka ba $100 ba $200 place omoni ke donc place omoni kovide tout yango wana. Donc ça veut dire ceux qui ont longwe et pas ba parents na yo kende supporter dans l'onzala objectif oyo kende ko sala pour parents pe à comprendre que tu as mobile ya solo alongwa ndako na nga po azonga ta osenga sufufu na ba petit na palais mona wenge ba biso to nga sana wenge 14 ans na la pena ba petit belonga pena tiki na wenge ope ba koti pe simana nga na wenge bango pene ba yewana ba larda papa shoka ba 100 ba 200 na kabila na bango biso ozala pe biso pe tolia ba 100 na ba 200 wana mais moment oyo est-ce que moment nga na tiki déjà parlé na luka na tracer chemin ça veut dire ba petit ba vivre mais ngai tant que muto na longo déjà parlé na luka na tracer ozo comprendre tant ko simba papa shoka ko mona bi pena ya te obi ke petit wana pena donc akenda ya bundi ba mo simbi bo bengila ngai toye mo abenga bi ke petit makambo ezaka bongo to sala ki mandiante na ninga ba makamususu ça veut dire netinga
na ma musique na banda mineur pas King Kester mineur King Kester a son âge à 13 ans na longo et pas na âge à 19 ans na koti BCBG lo na parents na bala na mwasi na bana na palin mbele da mana pesi ba moté mère de mère maman Jubilé maman Cécile maman Denise Diakero ya belle de charme donc ça veut dire 4 mbali pe na ba bébé vous comprenez donc ça veut dire na la ko la musique na ngate pour na ba sentiment avant ni boy na oki nzala ate leo na oki concert à BCBGB ta kuna pona ke $500 ke $200 kata on a pesa mukongo batika na sima banani mbeli donc na ko préféré na sala makambo nanga esimba comme ça papa chéri a ochanga po na banene soki papa chéri a ochaba tumisuba po bomona ngo fouté vous comprendre eza na makambo le kana na ba famille omona ba père na bino atika ilaka damas te mais akomi côté mo ba okeli mona mutu musuma mais abosa ne ke yo po damakiti vous comprendre eza na makambo sala eza na ngo normal a soutenir ba wa soutenir eza tana bango et puis ko soutenir ngo bato pas soutenir wana so bakina ko senga ba ko lemba la belle de chambre que TVZ radio te suko faut pas sentir ozong sapenda biso sous na solo voko na papa chéra ganga parce que na que ça énormément plaisir à mon boss Pichou mangaya ba Pichou donc boss lady pourquoi pas aussi à tonton de la nation là je pense aussi à Franklin Macial à les cordons pourquoi pas aussi à mon vieux le véritable code mondial Willy Moucheni na boss NT Bruno Lubic à l'argent propre venanga foule lukisu les chinois noirs foule lukisu donc tout sorti pena elo wana ça sou bien papi Jemelas hangana mituni nzambe binadama yayo kitoko ekoma lokola mélodie harmonique soki mpe bakitisa yo na singa na bangelou nikoyembi Diego la torti Didier Kenge Jimmy Mavanga Olivier dia sonama salela ngordona salamour telanga batandres na ba soude bolunga moto pamba kitoko binadama bolunga souverain ezapé na 5 chantiers salva solo la kabien donc ablonga yango wana mais minute so taka bantsuna lengeza koyaba makambo za koyaba ba comprendre donc le matin tous en Congo tous en Congolais vous comprenez tout pesa makambo na Congo tout les lati vous comprenez notre le moni tous président monko a sala makambo molo na et pas batu musuba mo na ngofo mais pas batu ba yebi pe makambo ba musuba mo na ngope et ba logique donc so toto ki no ma et simbati vous comprenez parce que kola la rola mungane changement yaka ce que tongone parce que na monde ndule avec des charmes le loyo na ntune lenge bimité so bibi na otengela so ta de ou muto azo mener le lo asimbi trop na sa pina ka sa la fierté musique na so libanda avec des charmes que chanteur que artiste azali oui bazali mais en tout cas nazali arrêté pour sa culte de personnalité ils monté dans le sens que encouragement en tout cas na encourager pe bango trop aux a encourager au retour donc ça n'a rien na minute so pe na mona mututi donc pour batu tout ba beta musique à loenge sur la musique à loenge par rapport et on a dit OK ngai na carrière musicale on a sali na robana ko kumisaka batu na sentiment donc ça veut dire fona mona pena ke moto abimisaki nzembo ngo ponga na ndima ngo sali combien de temps hein par exemple Fally Ipupa na tanga tamoko Fally Ipupa savoir alors ça la fierté à musique congolaise même awa même libanda ya moka parce que au moni na ba jeune tozana bato pe bazali mais to timbeli capacité na bango bomona neza trop quoi bomona peneza trop donc to lugato to améliorer hein to améliorer ba savoir faire quoi to améliorer ba savoir faire pour musique est vaste peut-être biso to quand sa musique est suika na Kinshasa mais to zana ba Goma to zana ba Mbandaka to zana ba Matadi sika venanga jotangala zalaka hein sika baza pedi baza fils zalaka sika tonto Paul zalaka malonga donc to ça la musique était ka pour na Kinshasa to ça la musique itina ba fin fond na biso ba yoka na ba frontière oyo emsu courir pelarate monde pelarate na radio kaka papa moi avant na quoi nzembo ga une fois bien ati ngala sa banzembo na valeur roba Milou d'amour en so ozon na banzembo zo ka ba jeune bela o comprendre que bien ati bango bana bo mwana abela yemba nzembo wana lelo te lobité batu ba s'abonner ka massivement hein Abel de charme officiel na YouTube ba audio wana Milou d'amour ba yo ka profondeur ya maloba puis ba yo ka degré na emba ponze mwana bandeleti suka na emba ngonga moko na cœur
na vocal vous comprenez ya teke lelo ozu cercle o tshela lipeka lelo ozu croix osimbi lelo to musique yango te donc tokoti bakati na musique tokoti mo makambo ebele na kata musique o ma musique moni bakala bafe na biso ntsono barada na makambo wana aye na paye du peuple boye bien cheval bien makolongolo sultani alati bilama basango vous comprenez et si ça ba stratégie mo c'est salama to changer stratégie pour battre belé bazana kilelo mais nga siko na kata kilelo na kisika na kata kilelo au moins la différence na ngana bango kisika na kata kilelo ouais Abel Deschamps mais tala to siko parce que vous avez quand même à pied levé vous allez m'amener belo ça na habité siko bato bala na biso ba fan na to balinga ko siko ba siko akan la sortie ya single lobby wana donc on peut s'appeler mbote na balande pour biso to des annonces soit tu appelles le pour s'adresser et pas fanatique nous laissons na poser des questions pour s'adresser na bango bon ba fanatique nanga ba balinga Abel Deschamps a commencé par le venanga Jotangala mfumu ya Matadi balobi Simo Kimbangu balobi baza na kimia ba fanatique nango balinga Abel Deschamps baza na kimia ba oza desuité mais bi ke na lobaka kaka ezo bima ezo sala en tout cas ngai Abel nazana ba moeti nazo bunda mais bato bazwaka makambu po bapesa makambu nde baboma biso mwa trop na osenga kaka na Olivier Yemei Prod donc garçon tunelengi Yemei Prod ba s'abonner pe trop na Yemei TV Prod ba comprendre ba makambo elegaka bato tout balinga Abel Deschamps bapesa ngata na osala musique ya Evre et non na sala ba musique à terre na oko taper studio lelo ba studio ba rapide na koti lelo le puis ma pesile mais tous aura pena ba écoute moi écoute au koti lelo que zongo ki ante na ninga makambo et singa na multiplier ba vitesse vitesse a multiplier ba tout balinga nga ba sala calme na pesi Olivier Belé Simbote na pesi Adrien Bitimbote na pesi Naiti Lomeka double confort mbote Colette Lokete Tantine Biladama na pesi maman ngala linga mingi maman Charlotte Boale Lingonzu bambote na pesi bamote na Naiti Lomeka et puis na kosenga na batutu balinga Abel Deschamps o ba mona ngala lobaka msusu mabe ba komela nga o ba mona apena lobaka bien ba komela nga to luka moyeni to sala po to bongisa dans l'or na osenga yango wana donc ba tout balinga Abel Deschamps en tout cas na pesi ba mbote Zuzuli Kafo na aéroport et puis na pesi ba mbote na ngai na excellence Yves Bapa. C'était là mon invité Abel Deschamps donc là le transfuge de Wenge BCBG Abin Adam Boki Nenga Topé c'est là donc je pense que pas de bolandi biso teni biso regard rebelé parce que tout ça vraiment na balabala na nzela donc ba bria ba makele les belé boki wana bolimbisa biso donc je pense que cet élément fait énormément plaisir na batu tout balandi biso surtout na fanatique tout ya Wenge ba fanatique tout ba Abel Deschamps ya auto lo ba Topé c'est là botika ko bakisa bango lo ba ke ya BCBG simba raté parce que mingi pe bazana Wenge et simba maison mais après 6000 en côté mais Badiem Belara donc Abel Deschamps a précisé je pense que cet élément fait énormément plaisir na batuto balandi sur le cas Chico Lubanda des fois maître et il faut pourquoi pour ça pour nous l'oubli à l'argent pour Chou Chanel la parisienne na Bossani Pété donc Diti Bokungo pour les prophètes pourquoi pas aussi à Audrey Zozime maman na Serena là je pense aussi à Junior Chite et à Durban un bon samaritain pourquoi pas aussi à Edo Lokombe Aigle de Paris na Bossani Pété à Edi Bolondo pourquoi pas aussi à mon vieux Willy Moucheni code mondial na Bossani Ote pourquoi pas aussi là je pense directement aussi à mon boss Pichou Mangaya ba Pichou pourquoi pas aussi à tonton de la nation à Franklin Massia là à Christevi là je pense aussi à Steve na Bossante ba tout oyo balanda biso na club pour s'abonner massivement on se revoit à la fois prochaine bye.